Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Vision nga za bien te pour souci maman. Babité wana masumu le blende. Ngalobi masumu aye ba vide lomba ete. Banani ba ete. Sobe ba saïsaï. Sobe ba saïsaï ba kotala maman tendeni. Maman aza doyen. Faut pas la maman en honneur. Makila mabe azali kamuna mutu te. S'il péchant a pe ba monanité. Ba monanité. À part ba producteur onga na ebi. Les quand on a moni vraiment oui maman Makila lela mi po artiste beto tonja na morgue donc pas moyen. Tata bino na mal organisation de part de votre bino artiste. Wana bana ngoti. Bon le ka lelo ba traiter biso mabe. Ba konjona likolo na o bino tu boyebi wana balela ka ya mo batu biso boyeti. Et surtout que parlons ça azamuta changu. Ba kota ki ba bureau ba zwaki. Mais merci beaucoup par la président Massamba venu to kanisa. Asali o senga asala na cercueil corbière ba mobele kaka. To monte un TPCP to moni moi bisi moko ba to bazo bunda bazo wele la pe ba to yebite pour Baptiste baze belé mais bisi moko ka muté monani. Mais Baptiste ba tête d'affiche là ba monani té lo bani. Bon bango ba monte poani même biso to déplorant pour ba monani té. Na moni bango penate moi je croyais que ba koya mais bah il était mais du fait que biso pe ba auto monani pe kara to leli mère. Bazela qui présence na mais tout monde est na secrétaire. Présence bino ba tête d'affiche. C'est que ça Lazare. Bino ba artiste tête d'affiche. Famille parce na yo mona ngate. Mais dès qu'il y a problème té et be malinga mona ngate. Présence né on a za mo. Maka lunga ba traiter bino qui est boza mal organisé bino ta théâtre pas famille. Eza ndengwana. Ya ndengwana bo oza mutu wana alo ba koza bien organisé. Yemo place à bimela est-ce qu'ils organisé. Mais famille bazo technique bino qui bino boza mal organisé. Problème té maman Makila bano sa théâtre azaki na deux familles. Ana famille biologique a pe na famille na ye. Donc ko lo baka ba théâtre ba zui na bango ka poza ndeko na bango ya musala. Vivre vendredi, il y a lobby. Donc, n'est-ce pas le lobby te bébé habité. Bate bébé bébé maman Makila bakuna gede vendredi. So des autres de vous musuze wuti to ko c'est la ba famille des autres de wuti na ba biso biso ba artiste. Deko moi si pe ya mobali Posonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli combattre là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe.
Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah kilelo. Organisation on est pas promettre que bien assuré tous les l'homme sous les zangi. Bon, à part ça, groupe monsieur soutient tellement opposé à une question que banda ko kanate pour nini. Banda ko kanate maman azalaki ko sala azalaki social na sens nini. Abanda ki na siatula. Et simba kité azalaki ba film siatula il fallait pas qu'il ait poto. Mais siatula négligea qui maman atikaki mouvement wana komaki na indépendant. Tellement baki musala ni normal akomaki babenge nzonzing. Groupe babengi mais ndenge poser une question que non ndenge ni désordre ezalaki entre bango na bango Baptiste na sens nini mama azaki mto social azalaki mto banzonzing bawelaki bandoko wele na ba groupe nyonso po azaki na ba groupe nyonso azaki na ba groupe à jouer ceci c'est là po ando jouer bien ando jouer partout c'est là groupe arba kaki mama makila kufi obaki liboso bawelaki bamsu basumba cercueil dola bakola 3 cercueils sont mamaki. Même tu me souviens tellement major nani? Solo. T'es major ouais ça qui na flat place autour là la flat na 3e niveau. Major Zolo. Tellement tina qui peut sous délégation ya ba artiste ba qui wana et puis ça qui moi désordre moko boumé ba ko bongisa yango tu connais pas major Zolo pas major tu ça on a qui fait ça sous flat tu vends kuna une semaine. Tozaki na biso par ça, tozaki normal Baptiste Baneko ya wana, tout le monde bazaki wana. Tant na essayer bato ke na ya awa tu ngana tuna ba question sur na zui banana ye vu que vous avez moi na ya on a profité na tuna question oyo. Est-ce que vous organisation et outil papa passer tout là parce que ba ya bagi maman mingi na groupe wana. Est-ce que passer tout là benga bino depuis poto ka tita cotisation na ye. En tout cas si tout là sauter pas joana. Si tout là za mabe. Si tout là za mabe maman bela kenda poto kala si tout là maman amela maman va passeport, va visa. Si tout là azama be pe maman kufi awa to tikali ko tika ko mona ta délégation la monika babilali na moni ba misusu Baptiste mususu bazaki na belé azaki ka mukolo moko na mona bilali azaki wana mais à part ça au moins azori na cha manette wana Ali dazaki wana 2 jours Ali dazaki wana ba misusu bazaki wana Baptiste belé bazoya na ba musique beti wana tozoke pas major. Est-ce que Baptiste ba grande affiche tout le monde ba sai be sobe o ba pilapi wala na be musala maman est-ce que ba yakipe na tikali komona ça été na moni sobete mais balekana maman na ba film mais ba msu na habité ce qui est kozala ndenge nini mais Baptiste musu par ça na mona ki lelo pe ba été mais ba msu ba yaki lobi ti musique beta ki lobi na butu Baptiste makasi bazala ki wana na mona ki vient na biso akala nani masumu vient masumu azala ki wana 2 jours vient masumu azala ki wana 2 jours ponga na zola la wana maman na ngana kotika été ba jour on se zola la wana ti ba comédien no so bazoya Baptiste no so na mona ali da bazoya wana malgré tout à travers la mère mingi te azamona lelo na lobby mère aza doyen na bango nyoso c'est que ba massa na ye ba doyen wana ba onde ba négliger corps maman ba négliger corps maman surtout na zolo bela nani si atula pena ya ko bossa la mère te soka kenda poto bongo pona mère ba film mère asali ba théâtre belé ba singa aza ba film belé so ba singa lelo ezoteka mafao mère alembo na ngote pour ozo bi ba ninga modi la fin na yo message na ba remerciement na o pesa ba to ba soutenir bino. Bon merci pour la major. Merci pour la nani pour la groupe ya to sang to nani to sunga président nani comme on a bossa ni kombo mais nem ta somba serikali mtu aliboso yende mtu akili boso ara ki mama kufi herba akaki ko mama kufa kiende aki mtu aliboso asombi serikali à part ça oh misusu yaki na sima ba pe basomba ki lisusu mais ça tout là kutoka kotanga ça tout là te kotangela nga ça tout là te mtu abomi mama nga pe na vie wana takubula ba mbongo passeport ba visa soka zoka nga ala na écran. Tu as dit qu'il y a un message Oyo parce que vous allez partout diffusé. Maman, tout le monde est tellement fâché, même si tu es en Mawa, mais tout le monde est au Kanga parce que l'organisation dirait et c'est passé de nous qui était ton dernier.
wana za ya na ngai kozanga ezokwa tozange lema ya munene na famille azaki ya moto ke lelo tokelo kokunda ye azaki ya moto monaka ye eza pasi na komona ya na ngai ndenge lelo tokelo kokunda ye eza pasi omoni ke bato oyo travaillaki na bango fale basunga ye basungi ye te banéglige ya na ngai po ezaka pasi lokwa lelo mpe baye mabe to néglige bango eza te to néglige bango te mpo bango bayebi ke oyo basalaki ya mabe yango bayeba oyo baye te nzambe apambola bango lokola bango baza bibende nzambe apambola bango. Maman totuni bandeko babisiki non maman souffre trop na maladie ki oza ya leki na ye oui c'est biso maman quand obela nini réellement ya ndenge aza boye ebandaki makolo mukongo mbasu yaya doki tosali effort mpona yaya me lokola nzambe alingaki kaka azwa bomoi na ye azwi ye akende kaka kovanda na kimia euti mpe maboka bato to eza age mpe menasaki mama te yaya ya age te age yango ya nini kokolo yango ya nini oyo ya koli eza ya bamama mosusu ozomona ete azosimba ntie te me aza à l'aise kokola nini ya koli te age nini oyo ya akoma bongo age te maman mayebaki mingi na groupe ya papa Siatula message nini okoloba est-ce que patindi cotisation mpo bino baleki peut-être abengaki bino abengi bana te bon tomona ete oyo nga na molele misu na nga Marie-Hélène kala abengaki grande sœur moko bavandaki basololaki mais grande sœur mpe na tosololi na ye te boyana yeba mpe eza te mais oyo Siatula nayoki te mpo solo Siatula tindaka na ngai nayoka yango bagrandes affiches oko basalisa besobe mpe batindi mpe te lokola bango basolola grande sœur asololaki na Marie-Hélène ayebi te soki bapesaki na maboko na ye aye kopresente epai ya yaya nayebi te mpo yaya tosololi nano sava tokoluka mpe grande sœur mpo totuna ebi baquestion mama mbote na yo mbote papa mama ndingi kaka batémoignage mama tiki biso bato bayeba oza nani mpa mama makila nga naza leki na ye naza leki na mwasi aza ya na biso témoignage mama na ya na biso azalaki mama moko sociable donc mama ebi koyamba bato avanda na bato donc abokola bato mama motema monene eatre parce que moto akufi nde balobaka bolamu na ye oyo nazoloba même devant Dieu na bato bakoloba mama makila azalaki mama mobokoli mama abokola ngai mama asukola nga donc tokoka kobenge mama mais aza grande sœur na biso ndenge malade ezwi ye traitement bon bakoki kotraite mutu mbongo ebikisaka mutu te soki kolo pema bi azwa pema na ye mutu akoretenir aza te tamoni lelo atiki biso tokomisika nzambe ndenge atiki biso mama balobiki mama makila asouffrir na maladie mosala toyebi mama makila ezalaki mosala théâtre est-ce que ntango azalaki na période ya maladie bacollègue na ye oyo basalaka mosala moko basoutenaki ye parce que toyebi bagroupe baprésident ebele mpe mama travaille na bango bon ti abelaki eza na bacollègue ne mosusu oyo bazalaki koya vraiment baassistaki ye voire même bakotisaki na sebeko ya bandal vraiment bato balaki koya mais bato mosusu nde baya te ntina nde toyebi bamosusu nde baye te mais en tout cas bandeko na ye ya théâtre vraiment basungi ye ntina nde mpe toyebi ezaka bango mais aujourd'hui batémoignage bato mosusu babiki non baépoque oyo mama travaille na bango banéglige corps ya mama Siatula monani te mozona Siatula ebakata kutu tomoni ye te nani Tirbo tomoni ye te Caleb tomoni ye te Bilal ayambala moko kaka na poko azongi surtout kutu ye Bilal ayambala moko kaka azongi ok nani mama Kalunga tomoni ye te donc ata so tolobi ke non azalaki na nzonzingi mais nzonzingi nasalaki na bato wana ebele me tomoni bango te mais bamama ya bolingo bamama na ye ya théâtre bantuka basoutenir ye ese mama azalaki rancunier to ndenge na nini papa na nini toza baafricain okozala ozalaka na problème na bato me bato baa na problème na yo moni olingano même na bible ezoloba ke bazoyinanga inutilement na esala eloko te eza biblique mais ke azala rancunier na moto eloko te mama toyingi tokabwana biso na yo parce que toza mpe bainterview bato mosusu
organisation eza ndenge bino bosengelaki to ezaraka et maman kufa ba kondeka te organisation vraiment sans faute et sale mindenge bandeko basali basepeli mitema na biso do basepeli mitema na biso to sepeli parce que biso famille to bimisa ta sans faute. Nazo remercier nanu papa major Zolo Zolo apesi biso esika apesi biso basali na yo akokozwila mbongo tozalaki loger ba mama na bandeko ya théâtre basungaka même na kolia vraiment toza na esika kolobe bango mabete en tout cas basungi biso dezala bongo ka mpona mama kila te mais bacontinue na bolingo oyo na bango parce que nga naloba yango chaque fois ke bon bino bato ya théâtre ya lokola bato moko bana moko bazanga baboti dans quel sens po soki mama kila azalaki musicienne hein mbele bato ebele baministre ebele bazwa na baenveloppe tomonaka ti bazwa kotika baenveloppe mais mama kila lokola aza moto ya théâtre donc bato wana kutu oyo baministre babisa bambongo na bango wana basosie mutumba associé bakoti mata sans frère bango na makambo ministre culture pas qui pété ayete donc mbasa batu kaka ya bango moko bato ya théâtre nde bazi mama kila en charge na lisanga na qui peut intervenir dans théâtre moko a critiquer pe bino be famille parce que maman coufi une semaine directement au niveau kunda maman na ndenge na bino et luka un peu désordre te tonga to kunda maman na ndenge ya na biso na ndenge na biso te yala ndeni temps ya kufi po to mekai ko benga parce que Azika là il faut vendre là qui suite ya que non vendre ce qu'on a Pascal kuna batu ba yebité mais tant a kufi fallait maintenant to benga tant to bengi ba interview kaka bo sali banda kufi bo sali yango ebele makasi ya to ba bon bino yo sala ka ba interview to zo mon action mon côté dans ces cas to zo charge habité tete aza biso parce que biso doit qui famille biologique famille ya yem suzali batu théâtre il y a besoin de habiter à Salaki Moussala, donc il faut mériter honneur moko na Moussalo ya Salaki. Il y a un ba memi ngoti na suka. Ça va même tout ka bona biso na yo moi modi la fait ba remerciement na bato ba soutenir pe bino. Vraiment na ko bossa na ba association na bango na ba kombo mais nazo remercier na nous groupe théâtral nyos oyo basiste biso na tozolala na bango bazoya ko mikolo nyonso bazoya tongo poka pe tolai na bango ti tongo donc da remercier bango nyonso nzamba lola apambola bango te mais apambola ka bango donc bolingo babandi nango bakoma nango ti na suka surtout papa mingi papa Zolo Zolo nzamba lola vraiment mona ye nzamba lola c'est pas donné à tout le monde mais à sacrifier espace nae andimi perte wana nzamba mona vraiment abatili bili yango mot de la fin nanga yango. Merci maman. OK. Donc se présenter ça n'est pas maman. Oui, ata moi sinanga témoignage ni oza nango. Témoignage na koza nango esalinga pasi makasi na bato a travailler ki na bango théâtre mais parce que beli ba monanité mais esalinga ka pasi makasi. Merci beaucoup na major. Apesi espace ya kolela ta mwasi na biso. Merci beaucoup sali na eka. Mais tango mama akufaki ba semaine wana batata pe ba mona na été. Ba ebele bayaki mais opena ba travailler ki na ependa banene bandeli ba mona ni te. Parce que belé o ba sala ba jonzi ba mona naki. Merci. Neko mbote na mbote. Neko se peut-être ba balanda biso zana n'est pas mama kila. Bon naza kwa mwana mobala. Bato belé bazolela kombo ya ba collègue ne basana na théâtre qui mingi ba soutenir mama ti atanga maladie mingi pe ba mona ni tito mama kufi analyse na yo kozalani. Bon et ça pena bongo na réalité de choses ça pena bongo parce que à travers qui na bango to moni bango te. To ko buka lokota te wana zalaki pena mama wa biso pa mama ndako azalaki pe mama bato belé. Abande pe ko sa musana ata so tele na banzonzo ngi fo mona ke mana pe mama wa pena azalaki pena très bon pona bato nyos pona ko bungisa mabongo eza black te eza ba avancer te ndenga osolo ba ebelo à travers na bango ba mona nete
mais nzambe mutu apesaka ye nde mutu azwaka tolobaka mbila etelaka partout mbila etelaka partout oyo esalemeli biso nzambe moko ayebi eza pena pasi makasi komona mama oyo ya biso tozalaki na ye kolia na ye komela na ye na ntongo pasi bamosusu babongami na bango bakimi bamosusu bazwa mpona kosoutenir ye mais eza nango likambo te malamu kaka mokolo oyo akufaki ntina mokolo ya lelo ekoki tomisa kora mama toyoka ezongisa ye na sa mabele parce que autaki na mabele fo azonga mpe na mabele tomoni mama souffrir trop na maladi bambasu bamokongo ndenge maladi euti pa bato okoloba nini mpona makambo bon mpona ngai kobela maladi ya mbasu wana maladi ebele parce que aza mutu tanto baraisonnement na ye toyebi te tanto na opapo so totali mpe asali mpe baevre ebele aza mutu asali baevre ebele makasi na monde de théâtre aza mpena artiste mwa makasi aza mpe mokolo aza mpena artiste mwa makasi akolobela te bato balandaka mpena théâtre ne bamona mpena ke te mama makila mpena travaille makasi atravaille mpona maladi bon tokoki koloba ebele te nzambe mutu ayebi parce que mutu soki abela ayebi ke ana bandeko na ye bandeko ne fo basoutenir ye fo balandela ye balandela ka na ye tozali wana tomona ti mazobela tokende na hôpitali tozongi na ye mwa malembe kaka bon eza liwa ekomela moto nyonso ya pasi tomona ozoloba na mpasi na motema ça veut dire pene eza touchant vraiment koperdre mama lokola mama akila merci na omoni la fin na yo na bato basungi mama bakoti na sa mabele baremerciement na yo ya koloba merci na d'avance mpa nzambe parce que nzambe moto ayebaki yabeke mokolo lelo toke tika moko ya biso ya mibale eza ke merci na moto apesaki so espace ya na salle kuna nzambe apambola ye abakisela ye oyo ezangai kasi nde nzambe abakisa ata na relation ata pa bana na ye nzambe amona ye na baartiste mosusu batika biso te basoutenir biso ti mokolo lelo nzambe mpena amona bango abatela bango atombola bango bakeye liboso merci ok merci dekoini tosisa biso na yo merci na émission nasepeli ndenge bosala émission oyo opona mama makila ezalaki social mama makila ezalaki likambo na mutu te soki botali bafilme na ye maloba mabe ezali te ezali kaka maloba mateya ezali baexemplaire makomi nde esalama na mokili soki bolingi botya kaka bafilme yasala botya basinga ebande ti suka botala soki mama nazalaka mabe bazalaka malamu batiste nyonso basepeli na mama apart ça Oufi, tant que nous avons corps que beaucoup de maman, assassine mon côté de sa part plutôt, à ce point bien répété, mais à critiquer. Mais tout le monde peut aller que tu as présence dans Zombo. Bon, au moins, nous sommes tous à peine à Sony. Mais na okaki batu musu ando ba batuninga wana zokota na alati moniera na machile ma pona za étage bazo poser nga question wana zokota na ngabi na zomo ndire masumu le blender babite wana e ngabi tellement vision nga za bien te pour souci maman babite wana masumu le blender ngalobi masumu aye ba vide lomba ete banani ba ete sobe ba sai ba kotala mama tendeni mama aza doyen faut ba la maman en honneur makila mabe azali kamuna mutu te s'il péchant mabe ba monanité à part ba producteur onga na ebi o asangisaki masamba nde azalaki na masamba JP te masamba nde mutu azalaki ona baki asomba cercueil ko ba wela ke bemba ko a mère basomaki 3 cercueil mutu asomba liboso entre masamba ye pas na groupe mususu bon maman a travaillé na ba groupe ebele maman travaille makila travaille na ba groupe ebele azaki na groupe ebele po ba ndako sika pena mama uta pena to moni sinte na moni sa tula te na moni sini moko te po ba pareil ezali ya kobenga mutu mama explique ngai ne bemba dadi kitambala mama zobela babiseke mama azali na lupango po mama zovana vana ngiringiri sa tula zoleka kwa kuna bazobisa mama babisi mama tala sa tula yona zoleka mopanzi seria virus coronavirus sa tula kemba kifora dadi kitambala autokufa babisa setula tala makila mabe wana setula zoleka mopanzi na bite soka ndoko leka ubie kosanga ezalaki ye ubie soki nini mazoleka mopanzi azoteka mutu asalaki po bakende poto
na ba film mutu apesa ki ba film na valeur eza ki makila mabe kana eza ka bobongama bokene poto abongoli page azui batu na yatie azui mama abombi mama abimisi ba la liste wana ba longola mama mama za grand joueur makila mabe za grand joueur gratis ya lelo te azui yango ba brevet ba film na eza botaka basinga ebandeti suka bomona ba film ba rolo mama nga joua. Merci ndeko ntuka bwana biso na yo tokolanda mama petit na cimetière.
Hey, Prince, mon yo. Oh, ma belle Prince. Tu es pas pour na boîte. Moni comme ne que bengi ngai. Ndene saki bino to bandaki ndenge pe to sukisa kami inte mitu réseau sala et qui est destination vers cimetière ba kunda mama kila to moni mama nungu ezawa famille ba théâtre ndenge be la te pona mutuka ba la théâtre ndenge ba zo lingate ba ko ba famille ba ko ta famille lingate ta ba ko ta de organisation eza comment yango bino mwana na simana ngani malo yengezo pesa ma ba ta famille zo ba tondi ba théâtre musu ba zo lingate ba kota bilo mwa bongo Sikoto na ebo nini ya ba te mama at ya sala nieza mama to moni ba mau nungu eza nieza Baba to ba to mata. ba théâtre to ba nani Fan, mama kila. Mama ça la raté. Hein? C'est pas que ça doit être tika la mama c'est pas que c'est mutu ko eza ba nani ba artiste to famille. Bino yoki eza famille ba théâtre ba weleli yango to to ba leli yango mama yango loba to moni nungu eza milime eza ya mabe jamais na cimetière ba okeneza ordre na cimetière za na ordre te biso nyonso toye pona mama zaki bien na biso yango toye soka zaki mabe na lolenge mbule beti boye tonga toya te toye ko raisonner que mama zaki bien mais bato ya biso oyo ne basali mabe ba théâtre bata théâtre te oyo soki banani bata théâtre batu te oyo soki oyo receveur balinga bokota te balingi tokota te video bozolanda émotion salie video ndeko mbote na yo ouais mbote ndeko tomoni manungu ezawa toyeba te problème nini wa na matanga nyonso makambo ezanga te mais na pas na biso ba artiste en tout cas kimi eza nango ezaka ba membre famille quoi donc biso tolela mama biso makila sali trop ya mingi donc nazo pesa vraiment merci na papa JP Masamba na tokanisa en tout cas to sabe na mo ba effort pour lela mama biso na honneur
En tout cas, bon, mon artiste, c'est ça. Et puis, c'est ça, 10, 20. En tout cas, moi, je suis quand même mais tout ce pépé, na bino pe ba chroniqueur boyé, que les nana biso ensemble. En tout cas, merci vraiment. Na ba on est soutenir biso. En fait, vu que vous artistes, peut profiter peut toutes nos questions. On a marque organisation de votre part, parce que maman Koufaki 2 jours, maman Zakia Mbomete, mais famille a yé bino da théâtre bozaki wana. Dans le BP organisation, tant maman Koufi une semaine, quand ta famille va kunda maman, parce que maman bino da théâtre, ta coup de fil les a quitté, l'organisation les a quitté. Beaucoup le bani pour la proposer Zaki wana. Non, organisation des Zalaki. Tant le bani bandena ba qui n'a pas merci beaucoup plus na président JP Massamba na sans sini. Tokani sabandola ni la maman de près. Matang ezaki prévu ma vendredi, il y a lobby. Donc nenge bimi lelo batebe ba ebiti. Batebe ba ebeka ke maman makile ba kunage de vendredi. So des autres de vous musuze wotia, to ko c'est la pe ba famille des autres de wotia ba biso ba artiste. On s'en prend. Donc l'autre là donc pourquoi mais lobby est meilleur té. Quand c'était programme ezali déjà que faut bima lobby vendredi. Programme PCM bongo. Je crois au moni artiste musuze ba ba polo, musuze ba noir. Donc ça veut dire toi des cas. Comprends, toi des cas. JP Massamba à l'andele vraiment corps tina suka. Yem tambuma ki corps wana. Ndongo wele ki wele corps maman peut-être il y a maman. Mais faut ba déjà que artiste so ba Koufi et comme a déjà copie ba l'idée mususu. Il est bien ngoté papa na ngai. Et comme a déjà copie. Mais en tout cas, elle est dans l'ensemble, elle est bien. Merci. Merci, toujours continuer pe na bandeko mususu merci. Maman ida mbote na o. Mbote papa. Maman ida tomoni bozana mawa beaucoup feli moko na bino ya théâtre mais apparemment ba traiter bino marque organisation pour na bino ba théâtre beaucoup lobani. Bon, na éviter la motuna na réponse non répondre, na éviter non répondre ondeni. Mal organisation neti na ndeni. Parce que tant maman Koufaki 2 jours après maman Zakia Mbomete après une semaine ben on maman famille après tout le monde président JP Massamba ndé alinga kuna maman yemoko de tout le monde a pu bien ndé ba rapport na bien période parce que famille peut traiter que ba théâtre ba mal organisé. Bon au moins na ko répondre boye mal organisé on ezala ka mingi ezala ka deka loko ezala monde art azape na famille ezotalela ba artiste ba comédien pe ba otalela famille na ye siko na moment wana ba manœuvre wana mikolo pe ezopusana mutu pe aza na mort ozomona donc po ba famille yeba ke ba comédien bakundaka bango moko ba ozo charge wana batikeli yango ba comédien peut-être na sens wana mais tout moni ba tête d'affiche pena tête d'affiche de ba président sobe ba président sai ba monanité elo ni ko lo bataki mo artiste osana. Bon ba président sai soki ba monanité eza mutu na mutu azana ba programme na ende to la mukela kina tongo tina ngonga o do mutu amtazana makambu na ye o azo sala na journal lelo yo o baye nde bangwana baye ndengo moni bato baye lokwa moni mama idaboye aye bon o paye te peut-être temps et permettre te betele sona boso organiser ki ndenge nini po bokunda mama bino ba artiste. Bon biso tozala na bakonzi na biso baza likolo bazwaka charge ya makambo wana bango nde siko organisation eza epai na bango biso tozala lokwa bana bandeke oyo bazolanda na nsima mais ba responsable baza président na biso masumu azali artiste ko bakisa nini pona mama artiste alobi
Et bon, on a sepeli quand on a moni vraiment oui, maman qui l'a l'ami pour artiste bête autondia na morgue donc pas moyen. Peut-être bien on a mal l'organisation au départ de votre bino artiste. Wana bana ngoti. Bon le ka lelo ba traiter biso mabe. Ba konjona likolo na o bino tu boyebi wana balela ka ya mo batu biso boyeti. Et surtout que parlons ça azamuta changu. Ba kota ki ba bureau ba zwaki. Mais merci beaucoup par le président Massamba venu to kanisa. Asali o sengalaki asala na cercueil corbière ba mobele kaka. To monte un TPCP to moni moi bisi moko bato bazo bunda bazo welela pe bato yebite po Baptiste baze belé mais bisi moko ka muté monani. Mais Baptiste ba tête d'affiche là ba monani té rolo bani. Ah bon bango ba monte poani même biso to déplorant po ba monani té. Na moni bango penate moi je croyais que bakoya mais ba yete mais du fait que biso pe ba auto monani pe kara to leli mère kimia. Merci artiste. Merci beaucoup. Moté maman. Moté. To moni to bazela ki présence na o mais to moni o ina secrétaire. Présence nanga. Kwani? Ça ba présence bino ba tête d'affiche. C'est que ça Lazare. Bino ba artiste tête d'affiche. Famille biseye. Yo mona ngate. Mais dès qu'il y a problème té e be malinga mona ngate. Présence ne on azana mo. Maka lunga ba traiter bino qui est boza mal organisé bino ta théâtre et pas famille. Eza ndengwana. Ya ndengwana boy oza mutu wana alo ba koza bien organisé. Yé mon place à Bimele est-ce qu'elles organisé. Mais famille bazo technique bino qui bino boza mal organisé. Problème té maman qui là bano sa théâtre azaki na deux familles. Ana famille biologique a pe na famille naye. Donc ko lo baka ba théâtre bazui na bango poza inde ko na bango. Ya musala charge nyonso faisait charge à famille. Mais bino baloba ke ba théâtre baza bolingoté parce que ba maman kufi ba boa kele malade. Bolingoté. Bon partout. Pourquoi bino ba liwa la bino ba comédie eza mingi mbasu mingi maladi mo ko boa kele. Ba mécanicien o ba kufi na mbasu yo kité. Oyo kité ke o ba menuisier ba kufi na mbasu yo kité. Ils sont malades, ils sont bien traités. Moi, de la fin, on a tout Samson. C'est bon. Merci beaucoup. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.